Mongalo komi bimale boye okomi esoko boye nasili batouche motekana lingaka yo mingi nakomi kobeta baturka matina kartie na bino bamasaka ntie bakomi kotomboka na masolo soki naleki ye balobaka aleki ye Rita bola mawa aleki ye aleki mawa akekotala jambi nabaye pourquoi nyonso na yaka nakutaka nanga kaka ete jambi mongala balobi ngana tingama yo mpona mbongo balobi ngana tingama yo mpona mbongo jambi loba eloko nini moso sabananga kome souvenir kolia naliaka sengai moko kolata mpe nalataka sengai moko soki jipe mingiate bamasta towera sone nani mosusu ozokisi motema na ngai mama monini obebisi nzoto mpona baloba ya kinshasa Jean-Jacques Bourdonné mpona soki yakini oyo tonino Fernando mama bonjour s'il vous plaît. Un concert à plainte. Laissez le mouton à mettre à son lisolo à plainte na vie des affaires. Faire à mettre un lisolo à sold out. Tant que concert a fallu, oh ya ça la sold out na to ba concert toi bête na carrière na. To ba ki mikolo yo faire gola a un système à bouche B. Faire à kolobaka lisusu te. Tel niveau faire na ngolelo na Congo. Bon ça ba blague na faire. Leader a vivre vraiment Macron. Bureau, grand frère na vivant, Madame Catherine. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bien, bonjour, ça dépend de l'heure. Aujourd'hui, Bakouya Roland émission, toujours dans Congo Winner Télévision, avec votre humble serviteur Adida Lumoualoma, la taille H, Balobi Solo la Pembe, dans tout solo la Pembe, en est au solo la Pembe, à ma fingers à la raté. Adida Lumumba soit Yambi Moutou, Moutassola à Pembe. Ma solo et Belengana Bino, de l'autre touché dans ma solo. Est-ce que concert y a fait rigola? Est-ce que ça les sold out? Toi, ça les sold out? Tozo beta les sous ma solo. Balobi, il paraît que fait rigola. Ça que n'a rapporté que n'a document n'a été pour avoir un document par mission T. Toyoka Kiango Nenge. Quel vient expliquer Ibiso? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Nana créé le Koana. Biso toyebi banda faire banda musique. Azana métier pour tout ça salate en dehors de la musique. Mais lelo, ma révélation comme Bima. Faire rigola à voyager dans document ya mutu na poto. Nyonso wana banani ba créer yango. Bokoye bango kaka na émission na biso. L'ité ya kanda a commis qu'on regrettait pourquoi Zongi Kid. Alobi soka yebaki mais akimi na e. Mais akimi na e. Yambona yamba invité na ngabo tika na pesa mote na baïba sala radida lumumba po azala moi crédit moi nini sala bien à part bango hein ezala na nzambe mais bango basala moi crédit moi kosoma moi t-shirt sala moi bien. Merci Nayo Balobi, mon boss Balobi, Mama Sarah Kabunzi la Cléopâtre. Moi ça le kingolo na Mwindu, moi ça le kingolo na Muselu.
balobi gentillesse les katepo ceux qui gentillesse les qui mabemi moi mankime kotaka merci na yo balobi Mama Pépé de Paris na comprendre te donc l'homme ça obi kana bana ko betaka minduki kaka na émission po azo comprendre te Mama Pépé azo lobate pourquoi pas ma grande sœur propre que j'aime beaucoup balobi Ninel Okemba donc ba bon séjour na yo ndenge ka tolobaka mon fils que j'aime beaucoup balobi Tony Ningengi ba bon séjour na yo na États-Unis donc Zamba bomba yo abomba bino partout aux alliés sans oublier ceux qui na bossé ceux qui na saïli sumu merci à toi mon amour que j'aime beaucoup balobi Lorraine Lumumba Kamwania donc je te salue aussi ba gros bisous na yo ceux qui na bossé balobi Magitona, je te salue, moi ça permet à côté de la lumière dans le donc ye Moulili équipaka été Botenayo partout d'ali si Montréal aux après Fongola ngai na invité nanga to beta moi ma solo ndenge kaka ezalaka balobi dio o esalaka moi bien l'homme c'est bonjour Adi de Lumumba ba Didos bonne santé. Non, santé ta kitoko na rythme ya dynastie de samno ndenge faire gola dans la kitoko ndebiso peto za kitoko. Sozolia bilora bien, on appelle na santé bien. Le roi na lire musique à kitoko, ya on na appelle na santé kitoko. Musique à kitoko ndeti ya nani wa. Mais affaire, à part faire yo musique ni ya kitoko yo na Congo. Ah yo na tena bafle. Nani? Bafle ndeto ebika formule c'est. Pour ni bozo beta lisolo ba woye sika batabo mo ibazali. Na ndenge ni. Formule c'est de se kufa kala. Yo to beta lisolo na lelo. Obi obaloba na déjà ça kufa kenda. Wa mo wey. Merci l'homme sain na yambi sous lelo. Na émission na Yomoko. En tout cas dans ce pays ko ya malgré sous. L'homme sain to kotana na mama solong. Kotala lelo ba sortie médiatique ya Charlie Prince. À lobby concert ya Zénith ya fait rigola. Zaki fait rigola te mutabeta ka. Il paraît. Ma bête ça qui est. Non, bête le wana sous tes temps, c'est ya yete. Charlie Prince a na télévision lobby. Bo peksa ba Gaulois pour na goya go bimisa ba mboleka na 2010. Biso bande aussi la Charlie Prince bimisa ke fait rigola na 2010. Bando bete na sima. Tando c'est ata bongo. Tandis que Charlie Prince a une vidéo à faire rigola, azari pe muta systématique. To ya boyote concert à faire ezaki ya yete. Ce qu'on sait concert ezaki ya Charlie Prince. Ce que tant Charlie Prince azolo ba bongo parce que azo sala on pose à la gloire ya fallait appeler ça visa, il paraît déjà que ba pesa qui est visa ba warrior ba yamba qui est azo tinda chaque émission ça déjà 264 émissions pour nous consulter Mission lokola faire rigola. Est-ce que ils ont plaire batuto ils ont quitté la musique na biso? Journaliste le plus ridicule ya Congo ou soit chroniqueur le plus ridicule ya Congo dans Charlie Prince. D'abord la carrière ya Charlie Prince mobima tant que journaliste ane eloko malonga ta sala o bat bakanga comme référence. Je vous dis Charlie Prince a tiré la carrière na tiré koleka na chaîne te ya munene ya makambo. Aleka na ba TVS e ba chaîne mo bimi sika. Mais ba bibi bolo boza ba indra. Todo solo là. Na histoire ya musique. Charlie Prince est innocent. Charlie Prince a remettre histoire ya musique était en 2010. Pour la 2010, Charlie Prince a bandé na bilamba ba couleur rebelle, alati rouge, vert, bleu, jaune. Allez, on a TV. On a eu des belles rotés, Sali Bébé Moubiala. Batu misusu ba yamba Charlie Prince dans le monde des médias, ba Bébé Moubiala. Est-ce que tu auras fait rigola? Concert, il y a Zénith. Zénith a commencé la fiche. Concert, il y a Yote, mais ça la fiche. Fait rigola concert. Mais tu auras Zénith. Pourquoi batunyo so bakoma pembe na fali bakoma bizengi? Et le repé ça nga passe ya mwana. Te bakoma ba gizengi te.
mais Isaac Moutonio ce soit à pembeni à Moutonaye à Kolukwa a adoré ya ce que tant ozo luko a adoré Moutou o luka bablo ko kumisela ngo Moutou ozo koma kizegi pour fola na makamba ko kumisela été faire gola on espace ko finga faire été un musicien un chanteur ba finga kena ba œuvre ya zo sala Hervé Somena Mena plus de 5. Un chanteur, un musicien, un artiste, ba finga kena ba œuvre na ye. So comment ça fait-il bino bokomo longwa na mamba ko finga ba œuvre ya musicien o te sala beta ka concert na été. So yebi zemzo ke concert wana daki ya ko rater. Mais concert on même on a raté. Ezali. Non. Le seul mouton va concerner le ngwate za la rater la affaire. Faire Zénith c'est dans bimana entrer na nenga yaka na nenga banana banzembo akala. Charlie Prince, il faut à comprendre que place ya do kende pour ba PC visa. Kangelo on ebisio. Mukolo ba pesa Charlie Prince visa comme na poto. Charlie Prince a finga fali. On depuis Mukolo ba pesa Charlie Prince visa. À quel poto comme na poto. Charlie Prince a finga fali. Mais fallait la ébi déjà que Charlie Prince a déjà gaulois parce que ba image déjà oyo a finga fali mabe a finga même na ba warrior. Charlie Prince a très très. Madame utiliser non. Madame utiliser bango ba moni mutu malamu loko avana ki pemela na faire abimisa ba point faible ya faire. Alors babo sani ki azoko ko komisa ba point faible ya faire était abandi ne ko fingi sa fali. Koloba ke faire ego la beta ki concert ya mutu. Et là qui a été yango kombo na ba tiate. OK plus loin on peut cet exemple tangu Fabrice a gagné na concert na Zénith a moné combat faire était bon moné combat fali. Je salue mon frère que j'aime beaucoup Christian Decon papa S grand frère propre ya Fabrice maestro. Azalaki sur place. Est-ce que ba moné combat fali? On a Zénith départ. Oui. Ce qu'on a dit que Bamone combat faire c'est que Bamone peut combat falite. C'est que Falipe Azala quitté na abeta Zénith té, il va mettre Zénith à sous-traitance. Oui makambo yo. Siko makambo imilandé. Eza na loba déjà loko na loba ngo mettre fois. Soki okomika fanatique ya Fali. Okoma luko komisa Fali. Okoma luko lobela Fali okoma kizengi. Maele na muto okima yo po obanda koyeba to loba nini obanda luko créer makambo lokuta po ba mona Fali danger. Pourquoi yemo ko muto ba lobaka tel père tel fils soki Fali yemo ka vana na lokuta e bongo ba chroniqueur na ye na ba communicateur ne ba zabanani. Mais Charlie Prince a outi pas ya faire ndeni boko tena tango azalaki pas faire aloba makambo za ya solo. Charlie Prince ne pas faire à l'accès biso que Fali pour pas son banda goûter na cité du fleuve. Alors à son maman appartement mukebo likolo. Mais balobi bino ba golois soki mutu mutsa sali makambo na ye bokomo ko tsaka Fali. Pourquoi bino pe boko tsaka Fali? Charlie Prince a bino pe soki bolo de la Fali mabe pas bando ya de la faire. Na lobi né na vanda na oloba. Soki bata Fali ba ngba répondre ba attaquer nani? Faire. Batake Ferré. Est-ce que Bissom Totindi fallait si la carrière avant? Mais fallait faciliter. Azawapi. Fallait on a obéi dans la Lyon, fallait un double. Moutabé dans la Lyon billet te ramaraté. Dans la préparation un double. Azan a risque carrière si le rôle hérité soit qui na double stade de Marty. Alexis Mino d'Abassali dans un seul. Il y a what? Oh à Lyon. Ah, point. On a beau ça émission no yango. On a rendé apo chola Fali. Moutouta comme même Moutouta comme même na lobi Moutouta comme même pas na 4% ba billet. Yo ke koloba ke non asali sold out. Bino bolo ba ya kaka ya Fali bongo ya faire. Ata sali sold out. Au moins que aux journalistes avant les canaux télé au loba. On a posé question. On pose question nini yo boyebi ke faire gola c'est depuis hier. To yebeli ba golo. Mais aux Hollandais c'est depuis hier.
que Ferregola veut faire déjà sold out. Ferregola va mettre un concert à plainte. Les seuls moutons à mettre à son lisolo à plainte na vie des affaires. Faire à mettre un lisolo à sold out. Histoire à plainte aussi que la vie son mutoni. Il y a mais c'est plein. Encore des ordres des anamoi wenge 4x4 dans bino susu bozongi so na ngambo tata le losko bondimi ke wera za tata ya faire. Na im sarabino le moko. Faire gole pas ya Weranson à se représenter dans deux parties. Azata que fils, Azata que Leki. Tant que Leki parce que ba uta na wenge 4x4 bango mibale. Aouda bango mibale. Oui. Wera za invité na Genève. Olobi? Ada silisi non ko répondre au té. Au coaching question mususu. Na répondre au na silisa. Ya ndenge mo bosanisa. Na ko bosana. Ok, continue. Iriyaga. Tant que Leki parce que Aouta na wenge 4x4 nantone. Tant que moi parce que Wera so azaki le père. Il y a wenge musique à maison mère 4x4. Il y a un moment où ça va hériter, il faut pas goumba mais la faire et pour faire à papa Leki na bango. Hériter sera la carrière lelo et ça parce que papa Leki va fongola ki mitema que moi en abiso aye to fulaye. Vous comprenez? Alors, tu comprends que lelo si tu veux mettre l'isolo ya ba sold out, tu retang comme faire na Afrique pe na Congo. Mais si tu veux mettre l'isolo ba plein, tu retang 20 tonnes et pas cela va plein danger. Voilà yo. Te wana ngati na ba réalité. Tant que on sonne ça ba plein, boka ba mettre sur sold out. Tu le baga que 20 tonnes sali maman na plein na stade. 20 tonnes sali maman na plein na Zénith. Tu le bela sold out, mais lelo faire rigoler tu le bela sous te sali plein, tu le bela sali sold out. Donc ça veut dire mouton mais même mission idéologique et ba billet sur que bimi faut si là, c'est de la forêt. Mais c'est ça. Moi sold out mais pas nan. Mais faire mouton même mission en Congo. Valide. Ah, bon fallait ça sold out. Mon ami le beta. Tant que concert il a fallu oh ya ça la sold out na ba concert toi beta na carrière na. Merci l'homme saint, j'espère que vous comprendre Mouton na Yambi. L'homme saint tout yeba. Invité spécial il y a fait rigoler pour la Genève zanan. To le bango li soute. Est-ce que vous rentrez dans un invité? Obi on va bien en question marque point d'interrogation. Kraken. To le bango li soute. To le bagi mikolo yo fait rigoler à un système à bouche B. Faire à Kolobaka lisusu te. Mais abandara osala. Imaginez que l'artiste le plus demandé, alors que le 9 na Kolobana streaming, tu vas réserver place streaming est déclaré. Quel niveau faire na lelo na Congo? Vous ça va blague na faire. Artiste a été concerté. Alors, qui on a na koloba le 9 mai na streaming. Streaming est déclaré. Ngonge beti ngongongongo na streaming. Pour la présence qu'a pour faire à lobby na koleka. Si vous voulez faire un concert, azan ça sold out. Yailus Marcaouz la délégation il a fait rigola. Bazuli sous ba visaté. Ba ben une surprise marquée. Yo muto ba zu visaté. Ya liboso ezala ipeka bon. Yo muto non. Na Adidas Arena to yebaki ke ba okende te ba pimela ba kanga ba passeport na bango na Schengen. Et pas nan. Et pas madame Catherine. Moi si il y a grand frère, il y a moko ya bureau ya Fali. Olobi te na bona ngota na kombo e yo limba yo kanisanga. Voyez à Kansarabat. D'ailleurs, le gouvernement c'est quoi? Donc, Bakabola ben émission dans l'émission que Bakabola leader a vu vraiment Macron
bureau grand frère na vivre na madame Catherine. Est-ce que biloko biloko lo banga? Boye ba mambo. Na lobini. Marco za mobile, leader na banga za mobile ba vivre ndé. Excellent. Na lobini leader, na tangi combat leader. Kapi na tangi combat leader. Est-ce que na précis leader Sarah Lula za leader? Ah, fallait préciser. Faut préciser bien. Ngai na lobi leader na bango a vivre na Macron. Et grand frère ya membre ya bureau wala a vivre na Madame Catherine. Pour mon bureau à PD. Donc moi vivre na mutoyate. Bien, merci. J'espère que Maloba Papa Zali. Voilà nami. Eh femme victime. Nous voyons ma femme victime, c'est la maman Papa Ali. Bon, on a TikTok ici là. Est-ce que Papa Za Papa Ali est-ce que est en réalité que pour y avoir sortie médiatique oh bah tu vas ça la pour na faire rigola que faire rigola ti a que na rapport à voyager à voyager na ba document na yete tant que musicien té par le faire rigola à déplacer na ba document tant que charpentier. Est-ce que va créer pour va diminuer artiste to ba luki actualité pour ba côté sa vie to et en réalité c'est pour cela que faire rigola azo kota makambu ya visa mingi pendate mais entre temps ba lobi que pour ba tu ba que ne poto c'est faire rigola mtasa la sélection mais ndenge ni ne comme tu faire rigola yemo ko na za na documenté d'abord to comprendre le moko mutu soki carrière ya vie na esili akoma ko kanga bandoki abosani ke ndoki eza ye moko soki carrière ya fali esili eza bata faire été eza fali ye moko na misili si carrière avant. Pourquoi? Parce que talent o muta bota makanango fali aza nango te. Nazoni ngana koma na place wana. Eh nazoni ngana koma na expliquer ngo, na s'expliquer non. Voilà, na à l'aise ko. Zap na kimia. Suis na lobby talent, fallait na talenté musicalement. Na cosita comme preuve. Fallait pas ya kofolo mide ayaki le roi chanteur, était le roi danseur. Cela veut dire talent ya chant, fallait dagi na ngote. Sur le lot mettre l'isolo ya ba chanteur numéro 1 fallait. Mutuku dans un talent au numéro 1 andeni. Mutu dans un talent et ça la pas si pour appeler ça le meilleur yaye. Fallait forcer ta moulaï. Fallait bominzo to ta moulaï. Les loyers moga ko comprendre que na ko ko su ko forcer te parce que ba comprendre que na na talenté na boye mbate na faux chanteur na zonga na na danse. Soki lelo to la musique gato bive ba poko la musa. To zongi si gato bive na musique, fallait ko la danser et pas ya gato bive. Non mona ba jazz pile. Atala kiawa, piu pembeni nanga. Donc il faut to fali to zongi sa ye kuna ba na ko bine pas gato bive. Yango moni bato ba lobelaka fali ba ali suna ma ngoloba te, ba komi ko kende na ba vie privée ya artiste. Mais bino be ba golo bo ko tana vie privée ya fali trop. To koti yango to koti komboka ya faire bolobela. Donc na loba wana lobela mama musique. Na critiquer Fally c'est un faux chanteur azanga talent na musique azate to longola ye. Bache ministre sika to koti le demande wana. Yani Oh nyoso da faux chanteur to moné sur la scène musicale te. Numéro 1 Fally. Numéro 2 Robino. Numéro 3. Ah, numéro 3. Numéro 3 Gaz Mawete. Bokat. Nakendaka 4 mbutali cash. Eh alongwa. Mais on peut aller na yo. Nani? Vena wa chanzaka maloba. Félix Ozewa. Yebe sous. Let moi Félix pour aller la bango. To ko tsango parce que non le problème nani est qu'on finit sa Congo to sola no pembe. Tala ndenge ba singile ba yokisa ba mboka na bango Sony na concert à faire. Yo organise lelo na mboka ba singile ba osepela ne lisusu. Ba comprendre qu'aibo yemba. Ba comprendre que c'est un faux chanteur. Ah bon? Imaginez que ba yemba boye bango to ba organe ba go yemba te
Pour la nuit, bayemba toujours dans autotune. Et fingisi bango déjà. C'est que tout le bas, fallait pas de fingisa mboka na biso pour un faux chanteur. C'est que notre gouvernement c'est qu'il faut kangaye. Fallait. Et là, on se appelle le bazo kota, digno kota. Batuto ba defo fu bando kanga bando kanga ba PD bando kanga ba lesbien. Ngai te ministre mtalobi, ngai. Oh. Bon no kanga ba kangi no bango, ba kangi ba faux chanteur. Au moins que makelele tout au sale gosila. Au moins que faire gola ko na kimia. Mais bino bozo benga mtango faux chanteur bo benga mais ba grand chanteur ya monde bazo ndimaka ka fali. Ndeti nani? Grand chanteur wa ndima fali nani na monde. So tali batu lelo comme preuve. Au moins que na carrière fali lelo, si muta vandi na plateau pour le bela fali, 90% le bela fali marambo tali ba visa. 5% le bela fali marambo tali vie na ye. 5% le bela fali la musique. Donc musique est pas fallu comme 5%, c'est un qui est trop. Il faut artiste net faire les lots tu vas na plateau tu le faire 90% la musique qui a remettre à concert et comme ça batou faire à ça la boue faire à ça la boue c'est la musique. L'homme c'est un tozo qui n'a biso na kochité to ko to mo mukie pa ya waze quoi concert rataki concert eza na décembre ko ba musicien ba rozala to ba okima na poto. D'abord Félix va dire le concert eza ni en décembre ni à Nignon. Oh tu ko raté. Pourquoi? Au tel concert en décembre le 14 au na date mais na page il y a Adidas Arena na ba changote. Donc c'est exact. Peut-être confirmer un concert il y a mutu sur page. Il y a salle et publié yo. Et puis les 14 on a risque parce que tu as vu que maître Gibbs ne fera mettre à le 14 décembre. Oui. Bah ça en idée. Il y a un problème. Il y a un moment petit Charlie Prince libo ma boulot ne bon faire pas sangala la Zénith. Charlie Prince confirmé à Zokende. Dans le concert, il a fallu pourquoi? Moukolowa on y a ta poto. 2 jours après, en fin a fallu. Pour ce Charlie pose comme la poto baké contre libala et sili. Basi a poto boké ba Charlie pose azoya kota mabala na tembe. Et puis soit koti mabala robeb sandagu na yo. On est dans la réalité. Charlie pose azo kota na ye nini libala kala mingi te. Soit continue dans la poto. Abaïne au film na fali. Bon Assad. Merci Nabalanino sur Congo Winner Télévision. J'espère que moi, votre humble serviteur, quand on va dire le monde à la taille S, na yamela qui vient l'homme saint. Tellement bon le bail qui a le bail toko, qui sont solara pembe, to soli pembe. L'homme saint, tout comme n'importe souka. Nini ya robaksa par rapport à émission na on a posé autre. Et là, on va accéder à mon corps. Robino Mundibu. Alors, bien, c'est numéro 1 à Wenge. Bano Babimana Wenge. Tant niveau à Kibozengi, il y a Robino Mundibu. Musicien sans vocal. Musicien sans zembo na Wenge. Malobeza numéro 1. Bon comprendre. Tala bato nyo so ba vivre na sima ya fali. Bango tout balobela sous musique te ba comment revivre na ba buzz. Na ba succès. Robin a juste tenu la sortie médiatique pour aller au film à Fabregas. A ko chrétien ba musicien mususu. Mathieu Goye sabiso lora malonga ya salité. Biso tout okutana na Adidas Arena et na Genève Arena toyo kandule ya solo. Tokende koka la bonne musique. Muto azo définir musique correctement qui est fait regola. Muto azo la fierté ya mboka na biso Congo. Muto pour la ngafa ibata ministre ya culture ya mboka na biso c'est ferré. Po yenda yebi vraie culture ya mboka na biso. Merci na suki wana. Merci, j'espère que vous comprenez Muto na yambi azagoloa.
Donc, on a dit dans le monde Moutonioso, Tokoyamba pe Bawario pour Basala pe droit de réponse par rapport à Masolo, par rapport à Masolo. Merci Nabino Babone sur ya Congo Winner Télévision. Tikanzamba Bomba Bino, ceux qui m'ont collègue, ya Tokozala Kaka. Merci na yo Mama Sarah, Kabundu pour la opportunité. Oyo Pesanga, Opesa l'homme saint toujours na Congo Winner Télévision. Tozo continuer, mon sala na biso ndenge ka resengelaka. Merci Nayo Lissus, Maman Pépé de Paris, Maman Pépé de Paris, Maman Pépé de Paris, Maman Pépé de Paris, na bengio 3 fois, solo la pour l'homme c'est Aroya Olianga Pamba. Merci Nayo Balobi, Magui Tona, je te salue, place aux Ali, donc Nzamba Bombayo, na Moussa Lozali. Merci Nayo P. Jancy derrière la caméra, donc merci Nayo, vraiment, na assistance, Yaye Moko Balobi, Hervé. Bossitapen. Donc on appelle Bino merci. Donc on va écouter le prochain numéro. Bye. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.